Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, Mazasa kwa ya Congo. De Paris, Bananzambe, Alléluia. Moninga, Yesu wako benga yo ya, telema Moninga okaka liloba, Moninga sambela kae. Lamuka moninga tokende na etumba lamuka mokili oyo ya biso teo kolala teo kotika te po monguna azwa esika moninga Pasteur Dantanos Lusala Pasteur Dimba Kamale Nangola Mama Vangu Pauline Papa Richard Kipanga Zambe Amona Bino Alléluia Nakima wapi na sala nini na mokili Pona libala na ngai Pona mabota na ngai Pona mosala na ngai Pona konima na ngai Pona lobiko na ngai Pona bomoi na ngai Kolala deo kotika te Pomonguna azwa esika Moninga Yesu wako benga yo ya telema bato yangu ya mokili bango baninga losambo olingi olonga mokili zala moninga losambo ata baninga bakima yo ata mobali aboya yo soki pe mwasi aboya yo tika moninga losambo na losambo rendez-vous ya balongi na losambo mosa monaki nzambe reste l'amitié sa présence okoza moto nzambe moninga moninga Yesu akobenga yo ya telema Losambo nde bongola elamba Losambo nde fongola kalola ya Yesu na Getsemane eza nde losambo Haleluya na losambo nayo c'est la losambo c'est la losambo anazaki Samuele c'est la losambo aboya mabenga maki papa ya kontina c'est la losambo yawe c'est la losambo imile balonga liwe c'est la losambo likambo ele yo mama onini yokobundela teu
nzela te oh 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 nzela losambo mingi na nzela losambo nde balonga mingi na nzela losambo nde babuka nzela losambo oyo kasolo ya nzambe Physiothérapie chez Mondanga Saint-Pidence Zambe apambola yo Amen Agwezoki Samuele Abraham apinga maki papa ya kondima Amalanda bote defo mapasa Nakosinga kisite Umuinanga nyoso Merci Nabalandi Nyonso Bomesana Kolanda, le king de la presse, Kande Nepsebino. Tout cela toujours ma solo ya Kimote Mamabe Katina ba Congolais. Vraiment, lelo Nekara to Yeb Sarabino, tout ça toujours na Galate 416 pour nous solo la bombe qui Makambo tout à la communauté Nabiso, les filles sociales, Nezalara. Galate 416. Tu obéis ma solo, tu tu bandaki na bino to continuer kaka. Alors Galate 416 bonjour. Bonjour ndeko itino pour la grâce d'Anzambe. Oui. Nous autres za kolongondo ndingo so komona to yeli soso na rendez-vous ya émission na biso évangile en marche au service des peuples congolais parce que ba maladie spirituelle les ali est belé na kata communauté na biso mais oyo penza ezali premier ezali likondo ki motema mabe. Kimote Mamabe. 9 Congolais sur 10 amelaka ngono nga melaka mai. Ya solo wana? Ah oui. Si tu sois na bozambe te 9 sur 10 ba melaka ngono ndenge ba melaka mai penza azo mela yango. En tout cas, mais ce qui est plus grave, oui, la diaspora. Kili kundo il faisait le makasi na Congo. Oui. Il y a 18 ans Kabila bomai betonzala. Je comprends. Ouais. Mais na poto ici ka mondela longa bolumbu. Alonga nzala. Alonga chombo doli kundo ko zalati na lobi bien que alonga communication alonga transport alonga damas mais vous comprendre que Congolais a dépassé niveau moko ya likundu aleki Congolais qui mutema mabe ya Congolais leki même ya Satan nzamba zo préfère que toi a Satan bongo abongo le mutema ke Congolais ya solo wana oui yango mingi bakota lola te oh si parce que Satan identité na eyebani mais il y a Congolais qui sont comprendre te na ba domaine yo to comprendre te ba maladie spirituelle toloba te tokoloba alors le kola momesano to bandaka émission na biso na Losambo ah oui to te koyoka déjà ba jumelles de Paris ba to yoka kibango oui et pas bazali ba bomela ba koba toujours kolona ko boaka mai na ba terre fertile et ko pense na bango pas na yo te ningai et pas nzamba kela bango oui alors pendant ko banda masolo na biso to sengi yo ti aloyembo obligé to kokota na Losambo to kokota na paramètre spirituel parce que zali évangile à marche oui pour na koyeba na kolendisa peuple congolais parce que congolais to ti koloba awa to yebite est-ce que ezo poussenga synthèse to ti ngana loba est-ce que congolais ba bongo minga ba congolais basala ngona poussera makala ya solo wana ah oui évangile à marche toujours à cause de la vérité oui on devient l'ennemi ah c'est bien alors faut alcool ko ta na pota ebela yango to yele loko ko bela lisusu Rico Jenny Ntiamuna ah oui merci Père nous te disons merci pour cette grâce encore que tu nous as accordée en ce moment merveilleux. Merci encore Saint-Esprit, nous voulons parler de la part de ton peuple, le peuple congolais, y compris moi-même Seigneur. Je suis inclin. Nous voulons parler, Père, pour les maladies spirituelles qui ont ravagé notre communauté congolaise, surtout dans la diaspora. Oh Père, les messages d'aujourd'hui, nous les laissons en ton mains, que les 7 messages portent une fruit dans le cœur de tes enfants. Fais tomber les écailles de ton peuple. Donne-le un cœur nouveau. Renouvelle leur esprit et leur intelligence pour qu'ils puissent bien comprendre ta volonté. Que le Saint-Esprit accorde encore la grâce à tes enfants partout où ils sont dans le monde entier. Père, prends contrôle de ce message. Que le Saint-Esprit
purifier, sanctifier encore cet message que je vais parler ce soir, que je me fasse le maître Yoshua, il paraître que je diminue, lui il grandisse, quand c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Par le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ, je prends l'autorité contre tous les esprits, des principautés, tous les démons de filature et de contrôle, tous les envoûtements, les attaques sataniques diaboliques. Je les anéantis par le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes indétectables dans le monde visible et invisible. Amen. Amen. Merci. Galates 4:16. Namoni. Naekulusu Yesu alongaki. Naekulusu Yesu aleli Eli lama sabatani. Mbula toko mibale na Golgota. Yesu nangai abeli satana. Mbula toko mibale na Golgota. Yesu nangai alongi satana. Talatina ngai na koyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki ngai na Golgota ya ekulusu Yesu agangi Eli lama sabatani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Na ekulusu moyibi azingolo akoti lola satana tikali libanda bongo yo nanga oza kolanda ngai babine kulusu satana ayebi na kotika la libanda muyibi akoti lola apesi dimite ni offrande te andimi kaka ke ngai nazala nga moto na masumu asali be exercice mon côté baza kotalisa biso. Dieu fait grâce à qui il veut sur la croix na dernière minute alobi yo na ngai ayebisi brigand yo na ngai to mérité ba beta biso sete bakanga biso ne kulusu mais yete masi atala alobi oh yo na ngai to kolia lelo muteke na lole pa ya na tata azela ki lobité lobi kunate le jour J bakena ko se réjouir na lola entre tout na ba 24 veillards na ba 4 êtres saints bako cliner ozana azalaki ya kozala akotika la kozala yango lelo tozana service la bino boteninga rigueur. Le Saint-Esprit est en moi parce que na bengama pona koyeba na kopesa liloba na Nzambe na ba domaine nyonso tout l'enseignement et la révélation des mystères cachés au service du peuple congolais. Yango to ko beta na ba paramètres nyonso to koyeba na koluka gloire ya tata biso to s'effacer mais objectif bozala sauver. Na ewa te pona ko luka bat nyonso bazala sauver eza ba oba kozala sauver na bo kozala sauver te. Alors tabamoko soka kwena libulu na banzi okotika 9 tabozala mona libanda okolanda okweke na libulu tabango ezali yo ozokolanda nga lelo bimana likunya bimana likundu. Cultiver l'amour, abat tout le comportement de la sorcellerie. Après la mort, nous allons continuer koloba. Après la mort, c'est le vrai combat qui commence. Tant on a kokota na semaine koya to kolakisa bino soki mutakufi yoka David azoloba. Même si je marche dans les vallées de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta conduite c'est ton appui. Vallée de la mort, ezali kunda. Conduite na yo mnde ekotinda ba archange Michel ba ya ko batela kunda na yo ndenge ba batela ki ya Moïse. Parce que soki okufi yeba bandoki ya famille na yo, bandoki ya quartier, bandoki ya média, bandoki ya association, bandoki ba paramètres nyonso ba ko ya na ekunda na yo po ba sala ba pratique ya divination ba bimisa yo na lingite boko ma esclave. Alors tangu okufi na bonzambete esprit na yo ekokoma esclave bako évoquer yo na divination okoma ko salela bango
oloke ne pas ya tata opema na kimia nzoka molimo na yo bazo sale la ngona mokili oya bimaki awa akufa manaka mabimina ka bimaki na kingasani abimina masina ezala ka vrai ezali vrai parce que nzambe te mutu akufi liwa nzambe te akufi liwa ya batu songolo mpakala donc soko molimo ne ko motelenga molimo zo telengana na moma wana azali esclave tanto ba esclave na domaine moko boy na domaine mo ya bilanga siko bato yo ba kufa ka ndenge wana bazaka bata bisala mabeto famille kaka peut-être mutasali azala ndenge wana non muto akufi bongo akufi na misala mabete c'est-à-dire c'est quoi mutu wana mutu nyoso tu azali esprit nzambe kati na ye alors de yo mutu okoyeba na moment moko il faut que bana ko ba cha discipline na kati ya bomo na yo obani ko kimaba obani ko tambola ba interdit obani ko luka ko sepelisa na nzambe ko tutu ko sepelisa bomo ina yo parce que balobi bien même ceux qui te bito mela mais ba komi bivez avec modération si parce que la nanga tebe même Coca-Cola au meliango 20 libomo au sala pas passi au milukele ba problème sikoyo soki ozotambola ba interdité ozali ko fungola ba porte spirituelle. L'ennemi ronde autour de nous, il cherche qui va dévorer à Kokota. Parce qu'on sait la demeure, tant que ça demeure quand il y a une semence. Oyo ye moko alinga sala ona bomo ina yo. O komi na bamvutema bani komi mona ba paramètre moko boye, ozo comprendre te. Mutalali alelo takaliaka, ozo lia nini. Baza ko charger yo na bamvutema, ba flèche enflammée zo beta yo, bazo charger yo, bazo contrôler yo. Alors tant mutakufi na diwa ya nzambe te. Esclave. Alors, Galate 4.16, tout ça toujours na kimote mamabe, mais n'a souligné moi l'isolo moko ile kaka na ba année eleki moi mingi et moi la moi si moko boye akufaka ezalaka na Kasavubu. Oui. Côté ya ponga bi pon Kasavubu. Moi la moi si wana bakende ko trouver na mboka mo boye akoma ki mubange. Mais ka l'isolo wana? Merci na kolobelo boye na kisangani babenga ngo fonoli. Fonoli et la kisike mutu akufia déjà ko eba boye bandoki déjà avoir ba bomba mutu ba yiba kana no déjà elilingi ya mutu ba réserver yango ba yibina no elilingi na yo eza lokola ba bombio quelque part sikoyo soki tabalbi ko sambela ezali te keno o comme mutali boma no ko sambela la kisike obani ko tala conduite na yo est-ce que na ko sala dino mabe non ce qui n'a pas non nazalaki fautif par rapport à ma comme na sala qui d'une na s'incliner na yebi que non pardonnez-moi le pardon libère c'est-à-dire parce que to là quand on a mukaliwe yaka parce que so na kufi na likambo dino na comment na passage était na za bloqué est-ce que là ce qui est dino pardonner ngate makala moto kiti na maboko ya na mutu ya edino alors touti na ba famille oyo nyonso to famille nyonso je le dis et je pèse bien mes mots famille nyonso ezala yamba lukasa ye ezala ya ba Congo ezala ya Bangala ya ba Swahili c'est-à-dire touti na ba coutume qui dit coutume c'est la sorcellerie alors il fallait Yesu Masiya aya pona ko sukola biso na makila na ye ko somba biso to koma bato na sika alors na ba oyo ba yambi ye pe bandimeli bo Kazali Nzambe, babali ko tambola na lolenge ya zo sepela, ba komi bato na sika. Alors, soki yo na no société, okomona ba que no, ozana nous contrôler na ba hôtel familial. Parce que famille nyo surtout na ba konzabutu. Alors soki yo komi na bonzambe muto ko konzabango, obani ko zo ba rema parce que na 12h soki ebeti, ezali ngonga ya catholique ebetaka ngong baza ko évoquer les esprits. Na ba cimetière baza ko bima soki ngonga ya 5h du matin so beta bong ba oyo ba pumbwaki na nzoto na bango bakena ko loka ba yebi ke 5h ebeti na bandeki baleli bakotikala baba na kozonga déjà bazongaka na mweleka alors na moment wana ba 5h ngonga 5h so beta catholique fungoli porte bandoki mingi bakenda kana catholique bandoki baza ko luka batika kindoki mais baza na possibilité te bazana maître na bango oyo aksa konza bango soki baza ko luka kotika bazo sala bango chantage et bazo reculer alors ba frappaka bango OK siko il faut ko longola ko banga na oyo olongoli ko banga na oyo babengi soni yango bakina ko se réfugier na clit ya tongo matinal alors tango tangeni nga lobi ya mwana mwasa bimaki oui
bazwaka moto bakomisi bazwi mwana moke bakomisi mobange na mboka mosusu. Pourquoi? Parce que bayibi yo awa ok esclave na mboka mosusu bakomisaka moto même mundele bakomisi mundele. Incarnation ça existe. Incarnation ça existe. Ozolanda soki liloba lilaki nzoto elaki si baza na pouvoir ko s'incarner bakomisi mobange na mboka moko boye. Tango yoka ko babi masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Balati yango bato. Balati mobali mwasi. Vous comprenez? Balati si yango. Alors bazui santé na yonde bango baka réparer nango. Santé na yo comme ya bango. Ba se réjouir. Alors tango ba comme si mutu mobange quelque part, mutu wana azana kata service ya individu oya bomaki. Sikoyo bino possible lelaye. Tout ce lelaye ba azobi tango azobima aza komi la kisake na kufa liwa ya nzambete nazali esclave songolo mpakala ya plantation ya café ou ya mutasala ka pêche ye wana mutabemisaka ba mbisi ebe na mai okopana ou na domaine nyonso mutalinga sala me abomi mutu na ye nde mutu wana azali ko bendela ye ba wawa. Alors du coup tangu mutuka elembi na base mutuka wana ba tinde kango na garage soki mutuka elembi ekufi mutuka ne tambula te election ko boke pa wana ndenge moko soki ba s'en servir na yo olembi nzoto elembi ozasu itile pa na bango te bakosala nini okomona sikoyo mutu azalaki kobimba azobima esusu te parce que asali misala ya bilanga asali misala na bureau esprit ne mutu ezosala ba bureau ya bapoliticien ya badepute ntango sikoyo alembi ndenge mutu kelembaka ekufi oza itile lisusu te na monde spirituel baosala nini bazui sikoyo baye na yo siko bien baevoke obimi mpenza na cimetière na mokili batransforme yo nyama songolo mpakala ba transforme nyama songolo mpakala babomi yo sikoyo vrai babomi yo bien bachauffe mai ya moto batie yo na kati babomi yo mpenza okufi wana okobima lisusu te ntango okufi ndenge wana nde sikoyo basincarne na banyama songolo mpakala bakomission nyama usoso umbwa utaba oyo bakoteka yango na wenze yango kana kata wenze eza na messe spirituelle esalaka bato boye. Il faut la gaga na bosoto mbindo ndoko no somba misuni wana. Alors yango Bible lobi manger tout ce que on voit dans les marchés. Ça contre Galate 4:16 le messager makamo so yebe ondeni. Naza mutu na nzambe, c'est la révélation. Et puis zo lobama na ba sataniste. Pour la moniza kulutu seza ngadi akomi ko ima déjà na malobo zo bimisa. Na lobi c'est la révélation parce que soko landi o ba bengi Jonas ex sataniste. Yango na lancer message pour na bisa banabi nzamba yaki pona ba santute nzamba yaki pona ba pagano elingi koloba mu pagano nyonso tu ou sorcier nyonso ou magicien ou occultisme ou féticheur muta divination soka bongoli mutema na le vrai sali epesa melie bokangele portité et la kisi nzambe mutasale grâce pour à dénoncer à révéler makamazali ki na monde wana pour atali sabana nzambe ke tala ndenge bandoki ba fonctionnaka parce que yo mutu ozo lukanzambe ozala mayele bi mamna somona boye na yo kaki témoignage boye na yebi sibino pasteur ex-sataniste Jonas na lobi na yo bien que na kacho malobate prophète messager ah bon kimi komba prophète pour nani messager ba messager ba muke eza grâce na basala na leki bango te nazala nzambe mutu aleki biso Yesu Masia. Merci messager ndeko na sisi place wana te aussi sana yo pona na zozonga kaka na makambu ya pasteur Jonas ningo bi kotangi mais non il faut éclaircir batou parce que mutu oya azobi mesuta ne ko bimazo mesuta komi mubange na mboka moko basala ki transfert transition et salemi ya divination qui est salemi alors sikoy mutu wana azobi mesuta la kisi alembi azosona makasa osala musala ba pesa na monde de ténèbres te il faut pas bomber ce dans le vrai tant ba bomber dans le vrai bando ki po ba manta garde ba liaka sikoy chair humaine nas ba melaka sikoy sa humaine pour la force na bango. Souvenez-vous prima kuria oya mobutu bato wana ba melaka makila ba politicien bele ba liaka chair humaine ba permatire ya bana complicité na ba médecin na kisasa partout ezana ba oyo ba sacrifiera bango po balia bango po bazala tuni na nzoto makasi ezala lokola mutu azoma na mosa mona muke soit disons bango ba liaka chair humaine ba bana ba permatire ezala lokola mutu azolia viande ya agneau na mutu azolia meme muto ya mukolo bazandenge mokote. Alors du coup siko ba médecin bele baza ba complice alors bango ba melaka makila
makila ezali force na bango satanique diabolique. Alors du coup sikoyo tango babomi yo nde bakozwa musuni na yo ba transformer yango na taba na ngombe na soso eke na marché. Tango eke na marché bato basomba ka romi za bato batambolaka na ndinga bazala bambindo kati na bango babosoto nde la main invisible ebenga ka bato boy. Yango mona ka mutu soka lala zolota zolia nini bazo charger yo ba viande ba démon bazo charger yo ba maladie bazo zwa bonzambe na yo bazo zwa finance na yo bazo zwa santé na yo yo zo mona zolia. OK tango zolia na mbutu il faut tellement obinga na kolia na butu te il faut rejeter biloko wana parce que bazo charger yo so ko pe na vie de prière on na bandoto bi les zo la yo ozolia biloko la kisi obani ko kima bango yango na bisio que non esprit a fonoli ba malade a fonoli ezali o ba bomi mutu na ndenge ya sorcellerie ozo paraître passer par là oko ma pe mu bangi oko pe mo ndele ba transformer yo yango to singi batu baye ko la ko banga nzambe. Alors Galate 4:16 na mutu na moko o ezala ke soki mutu akufi après ba biki to mona ki to moni to moni kana coin siko ya leki kala siko boye ezala nini wana na lobi bien bon que son âme repose après wana grand frère nanga propre Zolanda. Oui. Samendumba comprendre grand frère nanga propre c'est-à-dire na mona bemena été. Vous comprenez? Grand frère nanga propre na bon mona bembele jusqu'à présent na la kanzambe face à la justice na ye. Et puis justice na e ko salemaka. Na lo ba témoignage ya mnene te ba témoignage mo kona ko loba e ko za la clé bowa ba to ba ko fungula munoko. Yango na zo continue ko loba justice ya sangwa petelo ndumba mara il faut esalema na niveau nyonso. Grand frère nanga kufa na maya kwango. Ozolanda akufa na maya kwango likola diama. Et bembene mona na te mais na yeba kufa liwanza mbete. Vous comprenez? Akufa livoa ya divination pour passer l'esprit na ye. Yango tufu na lobaka. Ba fonction nyonso quiconque azwaki na mutu na ye. Nyonso tu misale ko kufa bango, ba ko tika la ba chômeur, mitu ko kufa bango, banda ku nyonso ko kufa, esprit na ye et ko za la exploiter ta mukete. Vous comprenez? Na kangi parenthèse on a pona biso que non, c'est-à-dire habillement abîmer la belle sœur nanga et puis akufa na yebisa comment il faut mon frère nanga soko yebi liwa na ye nzamba ko sokimeno ndeto lo bakota na sama bele donc cela veut dire sœur belle sœur yeba ki liwa ya frère na lobi bien que na yebisa ye oko mona frère nanga te oko mona yete amo wana na ministère de finance na Gombe patolo que na sane amona ye plusieurs fois aya ko milakisa botala o bosalangai. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et en dehors de ça, Biman les sous aya chez Bisso, c'est-à-dire grand sœur nanga bi a fongoli porte, le pango, anakata le pango na muki, ako que nota bagata la bona na pompe na robinet na Bisso, a pesa mon Congo. On comprend na pesa mon Congo, mais moi mutalo BSD a fongoli porte à Okende. C'est-à-dire on a qui ça que non, a kufili wa nzambete. On comprend? Nazali témoignage vivant ko bango. Alors pour te dire que non, bastement na biso, ezali ya ko révéler mystère caché mukili oyo eza ya kopola. Soki ozana ndoki na famille bala Yesu ndeko langa mwasi mobali. Ozana kati ya danger permanent. Ndoki azanga mawa atonda kate bandimaka mutute ba ya pona kolelisa bato. Bala Yesu, ko bala Yesu la kisi obani ko yokola ko sala malamu. Ba bolamu ne ko ganga. Partout ko kende ko ganga. Bolamu na yo e ko ganga. Même ba yena tongo midi po ba ko kayote yekola ko sala bolamu. Et puis sala on attend convenable ceux qui vient nzamba convaincre que sunga osungi. Ceux qui nzamba convaincre que te kola ta sentimenté. Parce que bolamu ko lokelo pe liwa. Alors bato na babimaka, bato tout babimaka ya kata nzambete. Bato bomba bango. Molimo na bango mutu zo telengana. Molimo telengana. Voilà. Merci Galate 4:16 en tout cas salinga moi malili mukepo vraiment Kimote mamabe. Babota malango to bakoma kayango. Babota makanango. Babota malango. Babota makanango bayokola ka bolamu bayokola ka ngote. Soki omoni muta mutema mabe ayebi na kobongola mutema na ye ezangulu nzambe mutekiteli. Oui. Na ko epese longo babe apôtre Paul. Na acte 9. Azokende pona kokolo ko bomba basantu. Pona ko bomba ba ozo panza la bonne évangile, la bonne sémence. Aboma tellement ébélé.
na nzela zo okende banani azalaki bana banoko délégué ba opesa ba otinda ye ba farizel baskri banani ba ba mpesi ba kombo ebele na kata Congo banganga nzambe ya solo azalaki vas-y papa azalaki na service na bango sikotanga azokende na nzela ya Damas azalaki accompagné na baninga na yo ba ko bomba bato tout en coup elombe ya temba kutani ni nanzela le maître Yoshua vous comprenez oui ayebisie pourquoi tu me persécutes azoka kaka mungongo mais azomona mutu azwa mbata ya kosakana te ya molimo apôtre Paul akoya mais bato bazalaki bamona ka mutu azoka mama na kufi mais bazomona mutu azobeta yete bonzambe azoganga babeta ya bi pourquoi tu me persécutes abi na sala nini albi kende pa ya nani akolebisa nini faut sala mais tant ma beta qui est dans nzela ya Damas ba o bazalaki na ye bazomona ko abeli boma mambu yazomona wili kunda zomona te ya César mona te ya lolo zomona te edina mona te alors kaka yemo mutazomona kolo makambo ti esengela ti akepa nani Ananias kwa yebi ke ya zali criminel abomaka tango aye na recommandation ya maître Anani abino na kosambelete mais siko esengela ki ni po nzambe a confirmer que eye na nzela na ye nzamba visiter Anani na ndoto alobi ngamu to na tindi ya kozala serviteur na instrument na ngai epa ya bato nde ayebaki na kosambela po na ye bekai na ye etombe bekai etombe miso amoli mefungwami akomi kosala malamu et puis na ba apôtre nyoso ya Yesu Kristo muta koma lokola ya zate et puis yazali apôtre par l'excellence ya benga mabo ete te yola te par l'excellence akutana na maître salia na ye satambula na ye salale la ye na tolo neti Jean elingi koloba azwaki ngolu alors pona mutema likundu mutema mabozo le belanga babi mutema mabe ba congolais l'équipe même ya satana naza ko bandela ngo l'équipe même ya satana balobi mutema mabe ya 9 congolais sur 10 surtout ya diaspora et l'équipe même ya satana Siko satana ki mutema mabe zangani satana premier mutema neza ika orgueil peut-être la kinzambe parce qu'il ngaki pe ba na ko honorer parce que ye mutazala ki côté ya chant d'adoration alors ya mona kati lelo oyo bakendaka na bamai basire des eaux pona kozwa kisi ya ko adorer musique na bango esala on comprend oui et pas mama tati wata mami wata alors ce que satana premier péché na ezala ki orgueil alors méfie-toi na mututo za orgueil donc so mutaza orgueil c'est que attends belema orgueil naturel ezali orgueil naturel ezali né de Martin Jabin orgueil makasi dans le bien orgueil naturel ezali jalousie saine ezali oui il y a deux sortes de jalousie jalousie saine et malsaine jalousie saine il y a oh nazo copier ndenge ya César na bi voilà ngai fana koma lokola vie ngai fana travailler lokola ça c'est jalousie saine il y a sens à malamu bien sûr non c'est-à-dire na mikela poto concurrence ya leti tabezaliawa est-ce que ça travailler fort lokola vie voilà tabezaliawa bafuta bango tout impôt oui vous comprenez est-ce que basona makasi na musala na yo lamuka na tongo soigner ba clientèle na yo c'est ça mais siko mentalité wana oyo abiso ya soki yo sali ngape na sali mukimotema abe koti pourquoi parce que ezali mutabotama na yango bongo abotama na yango ndenge wana nkento comprendre abotama na yango bongo alite moninga azwa mais eza lokola mutu oyo abomeli ndeko adi londole compte na ye ndoki ya moi aza plus dangereux koleka ndoki ya butu po ndoki ya butu na ko gérer na vie de prière ayaka ya kobata maza esprit azobanga est-ce que na 0 heure aza hotel matin est-ce que na 1 heure azana kata prière ta zobanga ibi position na ngate parce que tant na koti sous-marin na mini na kola mukala 3 heures du matin na kata prière tant ozoya okutanga na bombami ozolanda parce que foye bande ba fonctionnaka okobuna l'ennemi na yote ça oye ba position était ozobeta massage dans les vides c'est pas ça yango mo toye ba ngona enseignement va comprendre que non soko za mwana na nzambe il faut okota na ba vie de prière midi okosambela ba yo sambela oganga te ozoko méditer na kati na yo ere bandoki batambulaka ere bata divination batambulaka ere batindaka ba flèche siko bandoki batambula baler ni na lobi ba ndoki asekana na moment nyonso mais bazolo ba moment oyo batindaka ba flèche na baler ni to poto yebaka ba ere ezali principe ezali 5 heures du matin ezali 12 heures ezali minuit yango zo mona même chose na vola ba biloko le kaka mingi na ba rond point ozolanda ndenge na yoka ki na kati yo maloba mwa muke na yoka ki ndeko moko aloba ki
na limité nzembo oyo bayemba ya Mansanga ezalaki na jeune fille moko bazaki kokata à chaque fois na 12h wana soka katisi allez oyoka zaiko ezoloba bien einkisi magie mais congolais yoka ekota esanini ebima biso tout obinaki parce qu'à l'époque ngalo ça l'échange tango non solide voilà c'est-à-dire bazako ozana kata distraction ozana monde ya zaiko ozana monde ya échange ozana monde ya bakambiste ya 10 millions c'est quoi alors tout ozana memelingi ozana mentero ozana la bazaiko etas bando ka famille pe bazo profiter bi to memi na kata distraction voilà le contre les sala ndenge zali ba mbonga mafia ya ba bikoro ya ba faux dollars ba yen japonais ba ligue italienne tout wana to leka na mangambo wana mais na bonzambe na poto nzamba visiter biso alors ba biloko to yokaka yango to akina kata distraction siko ponza mbena na visiter yo nano nini nekaki pour le loyo koma ko sosola boy koma ko sakola sango mala parce que na yaki ko discerner bitumba na ngai fana sala diagnostic spirituel kati na ngai soki na no sali diagnostic spirituel na yo te ba ko sakana na yo et loko moko yaki te arrivé pour le loyo bando parce que ça suivant na biso ba congolais soki muta yambi yesu lokola mo kontipe mo bikisi il faut kutana na kumoko boye na kutana na yango ebele ba témoigner na kangi edino na ko bisaka ka ya muke mukolo nzamba ko bakono panza poke et vous allez trembler de la terre ya muke zalika keno na bella ya kosana te nzamba efasa kombo na lisa bandoki bakomaki na crayon yesu masala laki goma longola kombo na ngai donc fallait ki balia yo bakolia balia ka mutu surtout est-ce que balia ki David ezana ba bakolia na bo bakolia te ezana ba oyo bozoluka bolia ye mutu akolela bino ye mutu akokunda bino vous comprenez et puis il faut prophétiser que l'homme est le prophète de sa vie na kokufa liwa ya qui que ce soit te na kokufa liwa ya nzambe ni mwasi ni bana ni il faut prophétiser ka vie na yo faut pas yo kaka mukile sala na maloba parce que ndoka ko intimider yo ozoka bego ye asili sa batu nyoso tu okomi ko banga non ngana ko kufa ya nzambe ya qui que ce soit te alors pour te dire que non et qui c'est magie et là qui va ba kufa ba zoya na ba concert bozobina na bango c'est des choses vraies alors pour te dire que non si metera kitamba mais l'Obama non ba constater alors pour te dire que non likundu mutema mabe oyo kongola za yango de base ezana na ba racine ba famille pas to uti ah oui on comprend amour ba bota makanango ba yekola kangote ki mutema mabe pe mutema mabe ba bota makana yango eza semence ba sema kata ngo kokipe ko yekola ngo ozo yekola ngo te kola ngo bifo grâce ya nzambende e ya po elongola semence oyo ennemi ayebaki na ko planter kati na yo nde nzambe alongoli yango nde makila na Yesu Masia est purifié makila na yo oyo zali ya familial parce que na makila familial bakokotelo na makila familial na yo parce que so za na magicien na kata famille mutu yo samabe tout d'abord bozana ba lien familial yo faut ba okataka ba lien ngana za nouvelle créature ba lien familial eza pona ngate société na ngai boko diriger ngote bana na ngamo c'est des ozo déclarer donc suivez la soki bozana ndoki na famille donc ndoki mtafungula ba porte na ba ndoki mususu po bien sûr ozana kati ya danger permanent parce que un magicien aza mokonza bandoki parce que azana un plus oya yekoli na ba science ndoki abotami na yango mais magicien apprendre encore na science oya zana yango siko nani aza makasi entre bango mbali magicien aza makasi koleka ndoki yango zomona ba pasteur mingi baza ba magicien yango batikaka ba ndoki ba renya na kati ba église parce que ndoki apesa ka dîme apesa ko offrande ba komisaka ye diacre ba komisaka porte parole ba komisaka protocole akomaka intercesseur bongo magicien yana komaka pasteur parce que azo konza aza ayebi chapitre na verset par rapport à divination. Divination c'est quoi? Et ça science au bazo que nous foquer ba votou, ba tu ba kufwa na ba cimetière. Ba yebisa bango avenir ya Edino. Ba yeboye a évoquer papa na bino onde ko na bino moko akenda. Ba lobi toza na besoin to yeba avenir ya Edino na 2021 za nini. Ba kotanda parce que nzamba bomba étoile ya Yesu ta ko bomba yanga na wote. Wana fa na za fa ko ba pe makambo za vrai. Wana kangi parenthèse pour baïba keno ba bomba étoile ya Yesu tena moni to mélanger te parce que to wa le mélange étoile tana le mélange étoile ba to simba mutu banaka na bomba étoile na ngate parce que vous en avez makomi na Matthieu na bombi yango parce que ba yebisi biso Joseph azui Marie na Masia ba kima wapi na Égypte ba batela ki étoile na kangi parenthèse siko zo batela étoile pourquoi ce qui est étoile ya Yesu Masia ba mage ba pratiquer divination pour ba yeba
makambo ya yeli na mokili ndeni boye bayo na ngate nzamba bomba ke to la mutu te bazana capacité ya komona lobby na yo siko baye oyo baza kotala maboko ya bato divination batalaka eza solo divination atali nzeba ozomona ezali ya solo divination mais Satan azali menteur akopesa yo kaka oyo ezalaka kati na yo mais akotisi yo nyongo kanga diati vous comprenez kanga diati elingo bani kanga diati mais okei mbangu okobeta mutu na mire muselekete kanga diati parce que bapesi yo kaka oyo ozalaka nango mais na temps convenable ya nzambe te yo welisi. Vous comprenez? Le diable ne donne rien pour rien. Alors pour te dire, li kunya li kundu oyo, tellement basali a dit l'ondolé. Est-ce qu'il y a un Congolais? Aza Camerounais? Aza Ivoirien? Aza Sénégalais? C'est les Congolais. Oyo pe ayebi a dit l'ondolé. Yamana lo baboy. Asi abomaki ya côté lema. C'est-à-dire soge a fait connaître que mutu asala ki bongo, mutu wana na niveau ya mboka mundele fa kangisa ye. Il faut porter plainte. Siko biso to zalaka to limbisa. Non. La Bible, yoka na vibration. Il faut la bisabato bo yoka ndena kana poto boye. Tangu ngai naza ko yekola ko kima mabe. Soki un individu aluki asala nga mabe na oyo etali makambo etali ya vie sociale. On a eu naza na raison na ko faire chier ya ko sakanate. Na ko faire chier ya ko sakanate parce que na luka avocat congolais. Mingi ba lukaka ko fout avocat ceux qui problème est mais ça n'a pas on va foutre avocat avant problème est c'est ça la différence protection c'est ça la différence vous en avez très bien alors du coup dans moment là aussi que non na kolimbi ça parce que au salut non il y a la part de Dieu et la part des hommes ngana ko memoti na suka pour lapi moyo buzo bano sala batu suba ko ya ezate. Mais à ce qui concerne ya mutu admettons sikoyo mutu alielo ko langai wana ça c'est spirituel na kolimbi ça c'est il y a des choses oyo na ko pardonner spirituellement na bloc oyo etali ya vu continuer ko pardonner te wana il faut na mémoire na tribunal pour na corriger yo. Oui. Alors ce qui ndeko a dit l'ondolé a découvrir mutu wana ameme na tribunal so a découvrir te a discerner banana pesa bango responsable à compte wana alimbisa te yoka parmi ya batu wana soki ameki ko repérer mutu wana amonani amemi na tribunal après soki amoni mutu wana te asengeli bango makala moto na mitu na bango et puis voilà quel évangile non Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et la kisi ta ngana limbisi yo et la kisi automatiquement makala moto na mutu na yo, c'est ça l'évangile. Wana ekomi Bible lobike so ki bolimbisi banguna na babino nde makala moto ekokita na mitu na bango. Mais soko makala moto expliquez so makala moto ngolo bani. Makala moto ezali ke ce que l'homme a semé va récolter. Oui, le salaire du péché c'est la mort parce que la limbisi na bimi na ngambo na nzambe. Sikoyo nde ba mabe oyo asala kinga eza kolanda ye oyo nzamba kanaka po apesa ye zo ye pa na ngai. Ya solo wana. Ya kozala kaka kiyungulu. Kiyungulu. Alors Galate 4:16 ba patron na biso bato bazo e futeli na bango ya kosukosu mais quand on expliquer biso nanu osali musala okomi na fin du mois memi na bar na nganda po futa yo mbongo tanga ko futa be mbongo oleza la mbongo en totalité zona no simba na no yo pourquoi kaka ndengo na tangi na koti na makomi Proverbe chapitre 31 verset 8 à 9 ba zali ko confier na mutu oyo aza ko défendre babola ba opprimer bato azo exploiter bango. Ouvre ta bouche en faveur du muet et pour le droit de tous les délaissés. Fungola munoko na yo na mutu oyo amikomisi baba parce que azangi mokanda ayebi ninga kolobate na mbongo ne baliengo na patron échafaudage. Lobelela ye parce que basi basundoli ye. Kaka patron échafaudage te baza ba patron ebele na continent no échafaudage na boya la sécurité. Yo échafaudage yo linga ba échafaudage to comment. Te parce que mutu amemi mabende banda tongo ti 20h en tout cas il faut ça la ndoki pour ça les biloka ndingo. Bongo bato basala nettoyage. Na ko ya après voilà le pona bangote. Le pona ba échafaudage. Ndenge zali. Alors verset 9 alobi ouvre ta bouche encore fungola monoko jugez avec justice kata makambo na ndenge elonga meni ne soyez pas juge contrepartie soyez juge neutre kokote la ni mutu ni patron ni mutu musote tala le kamunenge zali okata makambo ozolanda. Alors faites droit à l'affligé et au pauvre kata makambo pona mutu azali mobola wana balobeli
ba patron nyonso na ba domaine nyonso tout oyo na kopesa na conseil na patron mutoka mutu baliaka te soki oza na besoin o avancer succès ezala na yo même bandoki yango batelemi ndenge nini mais lokola yo futaka bato na yo ndenge bosolola lokola société na yo okotisaka batricherie te croyez-moi balobi ke tu seras comme l'arbre planté au bord de la rivière. Chaque saison, cet arbre va produire de bons fruits. Wana société ya mutoyo ayoka na malamu na ba travers na ye. Et puis témoignage ya batu na yo. Na ko samelo moko. Nzete ya malamu ya mutemisa misisa. Soko kutana mutamalamu, mutu nyonso ya malamu batu bayake pa na ye et puis batu bakenda ka batu wana bazoka vi na bango. Mais soko kutana mutu ya mabe nzete mabe ebotaka misisa te ekopola. Soko kutana na mutu ya mabe na ba domaine nyonso le kola aza na semence ya mabe beto na bino nyonso ezali ya kokufa étouffé ozolanda alors awa ba patron échafaudage pourquoi ti le lobo tikali na bambongo ya bato donc na makomi penza koyo mais OK te faut défendre les droits ya ba o ba komi miwe ba komi bababa ba o baza kolela les délaissés nana kolobela bango parce que akina mukanda te abetaka na mwindo enta ba yebisiye ke keno ko funda ngai pa yolingi yango to yebisi yo patron nyonso azangi siko pesa ke ko funda yango siko biso to telema to zali balobe na bango po yebisa bango keno bozane sika bako funda bango bozane sika bako funda bango bakolia mambongo na binote tous les victimes des patrons d'échafaudage appelez-moi au 07 77 94 25 08 personne ne va manger vos centimes je vais vous montrer comment il faut vomir vos l'argent et là qui si patron oyo abosani ke sunga ngana sunga yo po société ne tambola siko tango yo ngo profiter na faiblesse na zangi mukanda mais obosani énergie na ye santé na ye pendant des années a pesi yango pa na yo bakangela kango na poto kozanga mukanda na ye ça rien à voir que azo salaire été awa mila ya frontière so akangi nde akomi na ko refoulé yo mais police ya kangi yo awa ko biso que non va arranger tes problèmes de papier à côté kayo ndeko zola nanga so zangi mukana ko bangelo ko mokote mutaya na mukana na poto azate poko ma français to manaki na ba CPC nde to komi ba français o anglais parti par là et puis to ko tika yango to ko zonga kana yango te ezali pe mitambo pona biso alors ko bangelo ko moto o ko benga biso to ko yebisa yo ndenge na ko sanza mbongo na yo et puis yo oyo obandi sika epa ya patron ndenge wana mayele eza nini osili 6 mois na yo linga ofutaka yo oyo par jour azofuta yo yo zala makasi na musala sala musala malamu obligé ngino ngana yo tosila na ka par jour technique yango wana parce que bolela te parce que bazo zo bambongo ya kosu et puis bambongo ba futela bango pe na baba quelle humiliation au lieu 1500 soit 1000 au 500 n'a pas problème il y a impôt. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ton impôt? Voilà la société, le patron. Et puis, mon yango, azole sa moi sinabana na ye, asombe yango kafumba ya jeep. Jeep eku farate sani ni ku. Et puis, sur le taliba patron mingi ya congolais, il y a chapeautage 9 sur 10 mingi ba société bango kufa. Oui que surtout on dit bien nzambe pas ça la pe makambo na ye moi musique pe comme la moi baisse. Sinon tant musique yaki benda ya kopela ba patron mingi ba kwea par rapport à musique ya musicien non bien si parce que ali ba yemba merci parce que yo oboy ko protéger lisuna yo obo ko protéger mutema na yo maki na yo balobi mwana maki abunda kata sona kate mais yo patron lingo koma mopao yo lingi ba musicien so ba koma ya yo alors tala ba conséquence la plupart ba missiona ba bima na basi na bino na koya ko lobela bino bokoma bababa ba bima na bana na bino bokoma bababa et puis ba musicien nyoso ba bima na basi na bino kiyungulu atika nyonso na kata nzoto mwasi na yo yo vie beba yango zo mona ba atika nyonso na nzoto par rapport à quoi baza batu ya nyoka longola kanini alongola poso kwa koma mutu ya sika merci ba poso na batika wapi merci. Donc les musiciens baza bato balongola poso. Mais na lobi bien que ba leader nyonso te ba musicien. Na kotanga ba kombo wa tena yo na wezo kotanga ba kombo te ba leader presque ba musique congolaise.
soko tali génération na ye ba mission baleke pa na ye sur 10 eza na mibale peut-être o bazo masolo ba o batikala ba vie na bango ebeba comme ba vie ya tenguka vous comprenez ba vie ya comment je peux dire ba vie ya ba chivundu ya kosakana te ba par rapport à musique na bango ekendaka teto ba benda bango nyonso ba benda bango ba vie na bango nyonso ba se retrouver te ba benda bango ba vie na bango nyonso est-ce que si batatolo yango na bango faut ba kende faut aller na ba délivrance so baza na Île de France abo luka ba meko assemble pona bino ah oui c'est pas la révélation Bameko. Na le bien, ce que vous avez na Île de France, bolongwa na soni. Luc 4, verset 18 à 19, et le binini. Yesu Massia lobi, je suis venu délivrer les captifs qui sont capturés dans Kiyungulu. Mulongosi. Bobi mana prison. Ya ba semence oyo, ba patron na mina musique mingi, ba bima pe na basi na bango. Parce que tant que yozo beta li solo mingi yozo kumisa patron na yo pas mwasi na yo soza na mwasi ya proverbe 18:22 amana patron na yo amana patron tant que patron na bimi na mwasi na yo et la kisi akangi déjà yo a bloquer vie na yo a bloquer étoile na yo a bloquer nyonso ya yo alors so moni bango wa so tali bango e bato zo tourner ka oro ba tourner OK bato wana il faut déjà balukanzambe na solo pour se soulever et puis bakende na ba cimetière ba patron na bango wana bakende koloba bo libérer ngai donc bacha bona ba cimetière oh mais na lobi bien tant ba kangi prison ya butu ezaliti yo kana ebisa yo ba lobi Paul na Anania ba kangi bango pour na cause juste mais na kati ya butu bazo ba na kati ya louange na adoration louange na adoration etoki prison bazo loba a ezali prison ya butu Yesu a dit, je suis venu délivrer les captifs qui sont capturés dans les prisons sataniques et diaboliques. Et dans les prisons, makala lo ba. Natanga. Tanga makomi ça nécessaire autant. Et c'est la prison ndolo. Et la prison ndolo te. Et la prison ndolo te bazo lo bela wa. Bazo lo bela prison ya voilà. Nzamba malam to tombe maman. Ou te peut-être na ngomba po el biso na Bible monene boy papa. Ba passer kutu bazaka na ngote ba Bible boy. Bible lo belo côté enseignement de mutokata makambo liki 4. Mais on la gani pour fungula de église papa. Église angoti, église Kleboa et Dino et Yalolo, église angoti. Église ango église o lukila ngai. Nazo zela pa talanga na zala ba dette morale makambo nzambe. On a zala lelo nzambe uta façon ngai. Alors on a uta na bâtiment. Nazala ki évangéliste. Na uta na bâtiment. Batu bakima ka musala po ba yebiso na koteya. Alors na ba proposition ba pesanga na kima makambo wana. So na bakina tika na ngata lokuta nde chaque samedi do kwa $200 bazo kangai. Na zwa ka $200 yego na zwa ngona baki non. Yo boyi nombo. Na boyi parce que yaki mutambu. Vous comprenez? Après mutambu ngaba kenwa. Na bima bien sûr il fallait pas initier ngai. Et comment qui façon yo kende leçon na bana ko ndima mbongo wana ila kisi na zumbongo alliance. Na bi continue na leçon na yeba. Mais OK babo sana ki keno je m'appelle Daniel Soumare révélation. Yoka 18. Luc 4 chapitre 4 verset 18 Nabandi à 19. L'esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, le recouvrement de la vie aux aveugles, pour renvoyer le libre ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Awa, Yesu Massia mutazali koloba. Alobeli boloko ya ndolote, ya makala te, ya luzumu te, ya kafela te, boloko ya mutu bakangi, na mulongosi, boloko ya mutu oyo, lideri na ya bima na mwasi na ye, akanga evi na ye mobimba. Akena nango, ezali ba via bato, ba tia yango na mulongo maboka na mai, bazwa yango bakunda na mabele na ba cimetière. Ya solo wana. Oui. Oui. Et ba patron na mingi baza na kata ba divination ba yeba ka ba vie ya ba musicien na bango. Abia oyo soki na tiki akosala album parce que nzamba bomba étoile ya Yesu ta ko bomba pe ya mutu moko te alors ba ta divination ba mona ka vie ya bato alors yonde sikoyo fo ko batela étoile na ndenge Joseph na Marie ba batela étoile ya Yesu Masia parce que nzamba yaka na bandoto alobela ka biso. Alors du coup na tangi makoni po mamuna ngo que non mamtozoloba c'est du sérieux. Alors pour te dire que non likunda ni kundu tozo kolobela oyo eza plus dangereux na kati ya diaspora awa oyo zo lekela ngai. Alors, ce qui mutu ya likunya likundu toujours azoko kobonga
au bon la bizali na été sortons milieu deux séparez-vous deux ne touchez rien parmi deux kabona na batani ngwana baza ba danger permanent bazali ennemi ami en même temps zolanda baza très dangereux parce que ba luka victoire na yote avancement na yote vous allez échec na au total et puis pona ndeko adi londolé mutona sa bomaki ya kotelema et la kisi batuwana akabona na bango. Il faut que l'on ait un sentiment de distraction. Parce que bateau basali bongo et bibango te. Bateau après ça qui banani. Parmi les 5, l'homme a les ennemis, les gens propres de sa maison. Parmi les 5 ennemis zanakati. Sikoyo il faut akende atuna nzambe alabi nzambe la kisanga parmi bateau 5 oyo nana salinga muzamba olaxaye ah na ma glace olaxaye. Poza mbabomba kate. Ce qui a dit l'ondolé pendant ma église yalinga. Non, ko tuna nzambe ça n'a pas ma église à moi na nzambe. Soko tuni papa. Jérémie 33:3. Jérémie 33. Évoque-moi, je te répondrai. Célèbre bon comédien contre la Jérémie 33:3. Belelangai. Nako yalola yo nako lakisa yo nani o ya bomi continue yo. Azanzambe ya révélation. Azanzamba sala grâce à qui il veut. Mais nane na ebeli célèbre atakuta moni mutango ya ko limbisaka ka. Ah voilà force na ye. Tango alimbisi mutu wana. Makala mote na kata mutu wana nyonso oyo ezalega mutu oyo ya pa adilondole et puis quelque part on peut les sous adi fa sepela na sens ni spirituellement le cas et loko ba sali wana spirituellement peut-être nzamba épargner le loko moko boy afuti yango na jaro ba sali wana sali nzamba ko récupérer na ndenge mususu c'est ça faut dire na kabongo ah oui mambo banzambi ngolo ah non eza mambo ngoli ya révélation eza enseignement et puis batu balandaka oh babengi bameko pour la délivrance na évangéliste bameko enseignement voilà et puis batu balanda kabiso parce que to yepo na ba révélation des mystères cachés pour enseigner batu. Merci Galate 4:16 to comme on anje na suka ya masolo mais to tsala no moi publicité maman na biso Karine Kaya femme d'affaires azana boutique na na Farage lelo soke kin na Farage on a parfum bien Galate. Chez maman Karine. Parfait, on a dit que parfait, Yesu Masia, parfait, on a dit que tu as soudé. Ah, bon, attends mon t-shirt, t'as bien pas. Non, Nazalaka ou Abipa et Mundela longa bolumbu, na comme ça un euro na sombi t-shirt. Et comme un moment où l'homme prit d'avoir les mains de loin. Babiso oh yo mukile luka kabiso. Nande ni mukile luka. Mais étoilité. Balingaba quoi ça yo? Ah mais comment? Faut battre l'amour. Merci. Tout ça dans le mois publicité. Après, tous on la deuxième partie. Donc, il y a quelques minutes pour tout cette émission. Merci. Na régie, Willy Kunda. Balancez le son moi ça soit ya boutique à ma maman la biso Karine Kaya femme d'affaires. Bien maman bébé. Mon bébé. La kimia. Non, mon petit Karine Kaya, mon poto coulé attaque. Donc kuna na ozong so na poto yo ba parfait yete ka ba parfait poto moi ke ba parfait za solo o ba parfait parfait ba iskemi yake ba gel ba potas ba façonnable parfait riko banga na ote awa exemple ma pas ici c'est pas ndemo za la porte même ta commande ya biloko pesi lelo mo loka awa nyote ya tout la Zara H&M c'est yo commande kamaï oui non madame Ozali ba prix n'est abordable de bana pour te quitter on a kata Farage mo 48 pour te quitter awa bana funa bana wapi bana kongo mobimba awa nde ba parfait les secrets des bons derrière moi yo Karine Kaya femme d'affaires pour te quitter ba mo ko France pende na kata awa na Farage mo 48 monsieur Dani Farage donc tout pourquoi garder la Farage 48 qui dirige vers Cham. C'est ça. J'ai trouvé quelque part dans la Farage Gambela. Moi Farage Gambela. Numéro 48. Le cerveau aussi dirigé vers Chaba. Mais pas maman Karine Kaya, femme d'affaires. C'est écrit de bon. D'accord, c'est ça. 798 plus 243 81 49 48 798
Voilà, même en Europe, on peut oh là là, c'est du professionnel ici. Hein. Oh là là. Oui, mon numéro c'est 0033 51 53 94 41 36. Bébé 41 41. Mon bébé. Donc nous avons pas Manzouzi, Tokos, Manzouzi m'a plein à craquer, bouillé et belé. Tozo lia taba, tozo mela, tozo chez Manzouzi, tozo lia kitoko, balobi taba kwanga, 20 zali whisky, zali nyonso zali avec Edino image. Na l'élite. Et ça va bongo, ça va bongo. Au week-end, moi taba, chez Manzouzi, ça va bien. Donc sous, tozo lia taba kitoko, ça va Edino image. Donc ils sont là aux athées. Qui ne vous donne qu'une kin bisoko kin na kendata arja la kisomo trop ah Manzouzi umela mais dire na commencer Manzouzi tolian tabato sepela Paris yango toza na Edino image pas Manzouzi tabalengi toza ko inviter tout le monde pas Manzouzi tabaki toko kolia kitoko makambo kitoko. En tout cas je vous invite tous à venir chez Manzouzi à Sarcelles. Terrain de yango to kesuat pas plaisir à trop na sepeli taka biso ba njima to koi kitoko ngana uti Canada na ye donc na lemo kitoko. On est là toujours, Paris c'est Manzouzi. Moi c'est moi qui dirige Paris pour l'ambiance. On est dans la thématique. Paris c'est comme ça donc c'est chaud. Qu'est-ce que tout le monde nous a appelé ici à Paris. Donc je ça bien donc dans les mots tout parler. Donc ah vous avez dit comment on peut laisser. Voilà, c'est pas la mal, pas la Paris. Chaud tout ça. Bobo ça. Logo ya nzamba pa ya mère yende muzakami masolo ya kata Paris. Oye donc voilà. Nele za la délivrance de Salama. On vous envoie la ange Nzambe. Nzamba kiliye. Merci. Tozongo deuxième partie na biso pour na reçu qui ça. Donc Galate 4:16 toujours continuer ma solo na biso juste pour na ko solo la ke qui monter mamabe ya ba congolais ici qui sont ma biso. Donc Togo ça andé ni pour qui monter mamabe on ici là na ba congolais. Na le bien que Edino ezangolo ya Nzambe et qui takacha moto pour moto alongola qui monter mamabe. Na ko peso exemple mais moi sina mobali. Oui. Moi si ça la kali kelemba na sima ya mobali. Moi si on a ça la kali kelemba ça la kali kelemba mobali na ndako ayebite. Moi si on a dia 15,000. Mais azana bula kotonga château na kisasa na sima ya mobali. Oyo azali tata ya bana na ye. Mais abombele c'est tala ba niveau ya mutema mabe. Et ça la nini Nzambe siko ya lobi voilà. Mobali wana zakani malamu ya mutema. Azana mamo penser ma bête pour na moi si wana mais moi ça va penser ma bête pour na mobali moi si wana zo mbonga bomba yango na matela a bomba mbongo na matela batata ba mama bandeko boyoka bomba mbongo na matela alors tanga bomba mbongo na matela mobali pe lokola alula ko changer ndako na ye chaque année ah wa mbeto na moni fona changer ngo ya mbeto moi ça yokaka mais ayeba kité mkoloni ba osala yango oh la ndeko bandeko abasi bandeka mobali tolona bolingo cultivons-nous l'amour ba bonté na yo ekoganga ekolobela yo ba bonté no kosala bana na yo même ozalité bana yo bako profiter na yango ba bonté na yo ekofungola ba porte be na bana na yo ba bonté na yo ekofungola ba porte ebele même ekanga minzamba kofungola ba porte ba bonté kaka ba bonté eleka. Imagine-toi magicien ayeba kana ko sunga ba orphelin na ba veuve azo somba nini a luka miséricorde pa Nzambe mais azo zwangote mais Nzambe zo pambola ye selo ba société na ye mais sali azana ngote eza des choses différentes parce que ba somba Nzambe te azo sunga ba orphelin ba veuve wana po société na ye ekenda ka liboso ekoko kisama po Nzambe alobi bongo mais sali azana ngote kimi azana ngote parce qu'il y a les kanya melaka masuba na buta bimaka alala kala banguma ba ponge malamu bango bazwa kate biso tala tolia otozali yango tolala kapongi amana bato balala kapongi te yango zo moboka mote keno na kola na ya kabila ngate yo mona kapasi ya banyamili yakate oh là là mon Dieu c'est pas là que tolia kambongo na yete hein
akopesa yo te eloko liboso ennemi achangeaka bango motema alongolaka motema ya moto ekomi incrédible ekomi ya mabe alongolaka amour na motema motu osala mabe bayeba satana mwasi wana azwa mbongo atia wapi na kati ya matela tala niveau ya motema mabe abombela mobali na ye 15 000 $, 15 000 euros abomba mobali pe oui amesala ko changer ba décor anda kuna ye papa mukolola mwasi akendaki mosala na ye femme de chambre toko yela bino basala te tikanga mukongeleki mutatina bino basala ka mosala na sate boko changer bambula na mbula bosala ba formation pe et créer ba fribone et créer ba oyo to bengi ba ménopause musala femme de chambre oui eko créer mais moi si wana azwa mbongo bomba na matela mobali siko nzoka asalaki commande ya ba matela mususu ya sika na kofogama ba ko livrer ngo na livrer ya oya kala sani ni libanda ekutaki moi si wana za ko tanda mbeto na yo soki 19 départ na 19 entrée oui bien ngo mais bien ngo osala yango na bien ngo ba homme de chambre ba zali ko za la vie na biso moko boye na kotanga komonita aki chef nango mokozi nango asala yango amutakala babwaka epe na ba musique wana mokozi nango oyebeke mobali aya pa azeli livraison ye pa mbeto wana sani eye a changé mbeto etomba ebombaki 15 000 euros oh mon dieu batata bambandeko cultivons l'amour cultivons l'amour ba mama na koyela bino na clé boa bokomona nazali wana pona bino kofungola nazali net nazali ni pour ni contre na kozala juge net non juge contrepartie mbetu ba chanja yango ya kala wana na libanda wo mabanza alekaka na ye na camion oyo mampuya mabanza lusakivana banani basala na musala bango ya ba camion oyo bilokotaka bilokose ate yeba oyo ozali kosala mutu musumu takodona mutadonda nango na Kisasa un orphelin moko na Kisasa yebaka te azwa 15 000 euros ya orphelin nzambe na pesa ye parce que mama ozalaki na kati ya lokota ozalaki na kati ya motema mabe likunda likundu mansi wana azalaki ndoki shikota mobali wana yokaki na c'est la sorcellerie yebisa mobali na chaka nikene banangai mbongo na yo akopesa conseil sala boy mais tango bombi mobali siko anosaka oui moi tel naza ko changer mbeto pas mais ça na ko changer ngo akila faute 15 000 babombi na matela mabanza zui na ye na niveau ya Kisasa akila faute. Alors réaction maman on ezaki ndenge obomi ngai tango akota na ndako ba mama batata bandeko boyoka babomiye likolo ya kozanga bolingo akufeli papa te mama te ndeko te kokote babomi ngai téléphone kanga parenthèse parce que to koyeba abomi ozolela nini nani akufi nani oyo aza na hôpital aza kobela azoko koloba te okoloba te obomi ngai mobali tanga kota pese chéri ça va bien oui mbeto na bisaki wana parce que mbeto na échangement ba ko livrer ngo na gentillesse tout bala bato na ba gentillesse nyonso tout ça bi oui mbeto na ba changer ngo chéri ne t'inquiète pas on vient de changer on vient de nous livrer nzoka mbeto yangoneki kesi wana la kesi na ye kesi ya kala oyo bazalaka ko bomba ba 1 euro $1 na kesi ya kala to kuna na samba bene ko pad kesi ya mama wana izalaki mbeto balala kana mobai na ye bipai ba sepelaka nzoka mobala la kana mbeto wana mais bomba atomique eza na se ya mutu a cousin ndasa akufa Uzolala mama wana obomi ngai babomi yo na nini obomi ngai nani akufi nani akufi azoloba te nani akufi ti akweya kao tanga akweyi kao ba pompier nde bato baya bayekola musaye nde mama ndeko ya mwasi ayekoloba na kufi ezalaki mbongo na chaki na mbetu tala conséquence qu'on a mboka mundele tu ne peux pas avoir 15 000 euros dans ta maison l'objectif ça se limite à la 1500 ou 3 000 euros dans ta maison tu es obligé de te justifier et puis 15 000 wana et sali nini
bakomi ko enquêter sur vie na bango bacheli bango ba caméra bacheli bango ba mbila mutakala pona koyeba mobala salaka nini. Comment tu peux avoir 15 000 euros dans ta maison? Tala ki motema mabe bisika ememi bango yango na nde bilei na yo yango na nde mambo lingi po sala. Alors libala ngo sikoyo mais na libi libala wana malgré babotaki lobela ngai libala oyo confiance ya moi c'estalité confiance à mobile na moi c'est confiance à moi c'est mobilealité. Est-ce que bolingo zalaki na 100% écoutez na 100%? Non, bolingo wana ekiti bolimbisa ngai parce que ngai fona beta c'était bolingo wana ekiti na 30%. Ceux qui mobile abimi libanda moi si wana yemo comme mutafungoli miso afungoli mobile na ye porte. Ya manque ya confiance, habit de confiance. Transparence na couple les athées. Et puis dialogue ezalaka dialogue éthique na katanda ko wana. Comment on peut dialoguer avec une femme menteuse, mauvaise foi? Moi c'est pas on pas comment vivre parce qu'on a ba réserve. À qui la faute na la fungoli ba porte? Yemo maman. Si ko soko kutana mobali za na mbuzambe alembisi yo. Mais balembisi yo ezala ko la makala moto na mutu na yo okomi yo moko mona ko noza gêné. Okomi gêné. Ti mingi bakanga bisaka bakenda bango baboyi bango te parce que babengani yo te na koya koloba mikolo koya bakangi mwasi na mobali mais mobali atika ki sapato ne Weston etikala leo na kata vitrine ya pale. Merci Galate 416 en tout cas to comme na suka ya masolo na biso pona poko ya lilo yebisa bango opesi bango mukoloni tozana bino dimanche te mais lundi tozana bino awa lundi boko bana kolanda biso na kata Kleboa lundi boko landa biso na kata Edino Bisengo Panza Sango Bilengi TV Bilengi TV bololanda biso na kata Congo Bikiru TV bololanda biso pa ya lolo swami émission Évangile en marche à cause de la vérité on devient l'ennemi tokolobela mikoleko ya tolobaki 9 Congolais à diaspora sur 10 mon Congo ekufa. Pourquoi ba maman bazana kata matanga et puis ba maman bazana kata boloko matanga na bango na boloko na bango za cause à quoi parce que mi Congo ya mibali ya poto ekufa yango basi oyo bazana bozambete ba koma kobima na bana ya maki na bana ya makasu na ba kwado na ba député na Kisasa mais ba papa mingi pe ba yebi to vanda kaka po bana bazana kati mais ba koma mingi sistema kiyongolo to ko lobela yango et puis mikoleko ya to ko lobela oyo ba bengi ménopause ya basi. Pourquoi à l'âge de 35 ans matanga bandio? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc comme que le salut et la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent tout au long de vos vies. Que Dieu bénisse maman Kitalatala, elle a choisi la bonne part. Maman Kitalatala. Que le monde ne peut jamais ôter. Chili Mujinga, Fifi Congolo, les deux grands sponsors officiels de Congo Bikiru TV, Oya Kokana, Nzamba Akosuki Sabo, Keba, Maï Ninganakate, Bangando Bazana Seba Kolia Bino. Nzamba Pambola Bino, Apambo l'équipe Nyo Sotou, Tokomi Bino Mbala Yassima. Pour la prochaine numéro, c'était bel bien votre humble serviteur, le messager Galate 416. À cause de la vérité, l'homme il devient l'ennemi. Merci Nabalandinion so obo landibiso na pesi équipe mba ya Kleboa pe équipe ya Panda Sango Congo pe Balion de la presse Bambo Temingi ya Lolo Swami Kulutu César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi ya Willy Kunda na réalisation Jabin Martin Malvé Bertin production Blaise Zebele Mobobo Mama Lor Lombo Kolambela biso ba Frit Mikolo na Mapaputo Makolo ya Soso. Vraiment to kolia bien makasi na bandeko nyonso oboza kanabiso obolinga kedino image en tout cas na pesu na mbote 5 étoiles de love on a ko obosa na 5 étoiles de love étoiles d'amour le véritable diamant en José Lewumba Chantal Bola Maman Ngeso Maman Paradis merci na bandeko nyonso oyo bolinga kedino image ciao ciao. Alors pour na kosuki ça tout ce que ça na ba Jumel de Paris comme d'habitude Tino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa ça na bango po bango ndi ba pesa bilengi bilé ya solo ba Jumel de Paris donc régie ba Jumel de Paris les jumelles de Paris bana nzambe alléluia. Yesu wako benga yo ya ya telema
bino. Alléluia. Nakima wapi na sala nini na mokili. Pona libala na ngai, pona mabota na ngai, pona mosala na ngai, pona kondima na ngai, pona lobiko na ngai, pona bomoi na ngai. Kolala te o kotika te pomonguna.